président n'a kufa ndako ne président lala président akufa na max na 10 tente la ndako na yona ye bino président mona na katanda ko wana mona mwasiona abomisi président Jani Faye o lelo zo kene ko leka o bi na ezaka soni yesa mutako ko akele ale ka mission te e mutako ka mission à s'excuser na makambo leka bona balati le côté nyos c'est vrai beta ko si ba so beta ka nzetete et c'est le mo sala maka passer présent akene o tika on écoute yibango to bala na ndako ete presque atika laka ndesi na ndako ngo akene ko tika bana na école allez ya tika na katanda ko na ye moi sona ala na ndako te oui papi boost na téléphone na 10h30 temps président ku fa wana ayo ka mamo président akwei téléphone ya président ekwei na sebo ma sanzo allo président ba souté allez ye mama bana zo lela tant a remarqué que téléphone ekwei déjà ba mutwana ayoki déjà makamunyo sono lo bana ye jani ayo remarqué que téléphone ekwei na se wana ekataki donc bango na mobile na ye o azona ba yebi eloko nini basala Jani Faye pona ni suko mobile na kimaki ngai même tano ozonga poto apana na kote pona zoka ba tuwa ba to kosamba apana te parce que ba makamusunga na ko bimisa soka azoka munoko na été makamusunga na ko bimisa e ko panza ebeli testament et c'est loko ka mutati na papier te faut faire attention testament to solo ngo boye tam ko ozate to sandeni to kundu wapi toki ba oyi ba yoka ka biso matier so ba yoka ka na bato ba sima ba lelo na kama bango parce que tant président na bo mo azolela bonzo bango pe beki bonzo mo pe ah moi ça na yete ba tout bazo mo na ngo ba benga na président na butu wana nganta ka kolala et pas la brine abenga ni na butu wana soko na tola vers ba 0 po yoko zoka na ndako oyo mobali mususu akota ndako wana tanga zonga ki mobali mususu asakotaki kasi mobali ndo kale na banzela ba tuso ba yebe na Paris na comme la vie place na lo sala kuna mobali wana wa kota ko baba no bimana ye wana o abota mwasi wana mo abota mwasi mwana mais prezo comment ko zonga ndako oyo mutu mwasi déjà aboti mwana na mutu mususu et tu pas trois chambre moi parent moka bana na neza go siko président azongi na chambre apesi chambre oyo ya bana yolala kana ye azola na mbali mususu na mbet oyo président ndo lala yo so mona makamani ngwa soki eza kisi te teka tuza no banormal soki eza kisi te yo so mona keno mobali mwasi abengana mobali akoti mobali mosusu na ndako baboti mpe mwana na ndako wana ale abengi papa bana ya kala apesi place moko alala so monango mobali wana mpe na ndako parce que président asusu na mwa mpe yesa biso eza te po abo asuna mikopesa rapport bapeti na nga oyo bakosika me biso toyebi biso makambo président bango babimaka na bango batikeli président mwana oyo ya boti te président bachoc wana nyonso badoule makambo ebelebe yango mona effectaki mingi président yango moni dernier ava kufa wana ezaka mokolo moko asuka ava kufa président ayesi garçon abi lelo okota wa te wana papa ya mwana na ye aboti ye mwana abi lelo okota te na kati ya palin oyo bato bele bayebaka mona okamwa lelo bato bakomisi mwana mwasi wana mama maria nazokamwa ti lelo oyo nayebi te soki bakorompre bango to bazokende kolia na ndako wana to bazolinga baremplacer président na ndako wana po ekozala possible na mwana mwasi wana akozala pe possible aremplacer acteur moko akoma mobali na ye mais soki opo ebino te bino boyebi président nga akufi mutu akufisi ye mutu abomisi ye eza mwana mwasi oyo ye mutu apusi président ya liwa mais comment lelo mwana mwasi akomi sainte na bapaster baye wana bakomotieli maboko mais non bana ye la brine donc bolanda te ke no kopoya kota libala pa fa ezaki ndeni abimana mobali ya tante na ye wana na ne plaisance mobali wana ando fente tante wana ke no aza ndeko na nga obika ndenge ezala kaka atie pe na palango so be pakani asalaka akeko kobimana mobali wana mukomusuka mwose utaka bulopa akanga bango a flagrance opana donc aki bango eyina makasi pa tant babengani na pale wana mbala monde yango akota siko libala pa ya Jani Faye pa Jani Faye na nozi le sec obe président souboul mais ce qu'on biso déjà derrière toi des sous dans makam mais ce qu'on makam toi biso to biko mettre la président et ko ça la faux voilà au mona il y a ko zoom si lango payer parce que président azaki yete na so vérité na nini pena artiste azala na niveau ya président Jani Faye azaki vraiment autorité pa ya mama bana yete azaki na mukanda na mwana liboso asu mukanda bosa sa dossier et comme mobulu akomi ko boya a motanga la président basi na ye oyo zaki na mao oyo zaki na Sylvie oyo zaki na boy oyo zaki na boy bongo tango yozo linga Jani Faye bien que noka yepa travailler na chic lo yenge onga yoka ki travailler na chic lo yenge mais tango yozo bokomi vie commune na Jani yeba ite que no oyo ite que mao babota andi na Jani Faye yeba ka ngote ayeba ki yango yeba ite que no Jani Faye avant que les potos abala officiellement
Sylvie Maurice oyo abala oza ezali lelo ke no so jana kufi ye mutawala liboso cercueil po bala na civil ayeba ki mutu so akomi komona akomi bisko ba défaut yo so ya président ke ngana ko pese mukanda te na pese mukanda pona tonga ozo mukanda azongela basi na yenyo studio kalando ye azo mukanda te na biso soka asimbi ko finga président soka benyo za wapi tutune ya mama na yo mukomsu bena bengi bena na bino so bakitisa ngaba Janifa na bino so ya tufi na bino afinga biso boye to tunele groupe mobile nai président na kata uli mo mosona azamu na bité mo na mbala ngachina ndakwa ya bimana na koko ya wendo koloso iti oh lelo alega mission ye mo moto ayibi moto Jania she ayi basket akeko pesa mwana ya wendo koloso nani wa Junior wendo suka tu wona temo azate mobile pas le cas TV pena ko abiki no batuni bona ba kasiti to kena matanga noli mataba kufa zaka batterie ya Marie Paul to kena matanga bona président to comme président asilika te to comme to ko ta pas mama zo banga ba mama vérité ya solo to kebo pas président moni montre na ye amoni basket pas ya koko ya pas ya koko ya wendo kolosoi mamu président be Pecho, pesa na montre na basket. Pesa montre. Oza montre. Ça rappelle solo ya solo. Mais nga zo beta solo vert. Ayemba mo pas Junior. Nga ko na comprendre que phénomène en pleine salle. C'est les îlots. Azaki wana. Tout ce que ba te bele ba if pamba ni basaki ba vile pamba ba tout basaki zaki wana. Président bena abi pecho pesa na montre nanga. Wana yi mona so montre Jani, azo basket ake kabela mobile. Tel niveau. Mona so imo mona yo nani koko ya wendo yo. So koko na zaka mise ye mise ni abeta wana. Wazi o bon poko achapa wase ko mona wana. Obi na leki mission. Batuni to yinde batuni aba be c'est bon quoi. Faiba aiba monta pesa nga parce que monte ko kina nga bo muta maboke wana. Oko ba fata bitaka. Abi e comment appelle mutema? Janifa na mato ya Jani. Oh, ouais Jani vivant. Abi muta maboke ya Janifa. Yo ke nga monto ko nebo na kabela ngo sentinel nga na kini. Amona mutu moko tabenga kina lo moni tika no ko lo batite. Pa bino to bosa ba hypocrite ba to zaki wana bo yebi na bino pourquoi ndenge fa ya ko fela. Lo ko bino bozo ko no ko lo bate. Baka ona ba komele ze bele ba to basala ba nikoso ba komele bongo lokola bino bo luka botika bakambo e ke na kati bo muta benga ngata to téléphone kina lende niko ya dozeka te na o dozete soki ya yenga na ye et puis na za na ba ngai ni na boya na za ba yana donc soka me ko continuer au fur et à mesure zo continuer émission azo misa maloba ngazo misa na ba date donc moi na sona soki ye azo a se retirer ba parole na été ye mo mutayebi ba président Jani baza ba yandi basuku faut faire attention yo mutakufa otindika bilamba okoma place akenda te donc o sabotaye mobimba parce que ti lelo yesa mutu fo kita na auto tassimité nga auto na yaki na auto tassimité ya président na soki bana to Pierre Thomas na salamité et ça moko likanto openga na zonga na benga venanga jeu de Londres mais c'est que non il faut to luka to sala un peu Pierre Thomas parce que batu news tout bazana badadi kitamba batu bazana Pierre Thomas et ça bien maison awa toza chez Maman Nicole Malonga. Yaka. Esa na poto na yebite. Yaka. Tokisina metro chateau ngutia daka yau. Oka yau awa. Uzomona kimbondo. Oh la. Paris. Jela na oyeba asaka mon ndazabo asaka so mina bila metro. Paka abu kolobo ya ta ko tabu tamusanga. Bisa tani ngaba ba mingi. Panga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Azama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga. Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin. Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga. Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka na tâche. Tozo lobela makambo ma tampo ba maman ba bébé belé. Ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza. Awa na Château Minaye pour na kolongola ba tampo ba maman. Ba nduta ba maman. Ba maman oyo baza na besoin au sala taille. Pona ko kitsa mamuno. Ba maman oyo baza na besoin ya ko sala ma forme kalinga zala na tolo munene. Alingi azala na sima munene ma hanche munene. Bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi. Depuis 2007, na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est vindi ça awa. Tu la vima. Non. Yo je mona te. Oh la ka moto.
eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension elingi soko moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Oh, c'est ça. Il a dit c'est ça. Est-ce que ça? Voilà. Mwasi azwaka ndenge natamboli mpona luka yo babisinga kutuza place obunga te batinga na adresse yambanga nanu sango yo ndenge epanzani Gladys Mbala Lafayette mwasi azwaka olongola mambo exotique mpo toliaka kaka awa sikoyo na mambo akoli tala nde naye na koli nanga babi awa vitesse TGV kosa tenga na ye naboyi kokobengo na telefone na biso na bina benga yo okoprepare na yanga mona na miso bato nde bazotika bakoli message ezokende kitoko zwana okoli nanga zwana okoli nanga. Est-ce que ça non sérieux là? Non en tout cas est-ce que ça sérieux makambo mama bakoli nango bakobanga okotinda boyo bacarton comité osapena bacarton na yo bacarton ezali wana eza fête maritime esala toujours 45 jours par carton ezali. En tout cas awa vitesse à TGV siko na avion combien de jours? 48 heures. En tout cas tu as un système d'express. Tout ça la renvoie 3 fois par semaine. Donc tu allez mardi, jeudi, na week-end, vendredi ou samedi. Donc 3 fois envoi par semaine. En tout cas, vitesse à TGV Kandé. La CPN la coutume et puis non CP là parce que yo ba prix nous a abordable. Parce que nous sommes que tika boyo 1 kilo ce que combien? Ah ba prix na yo na bisio. En tout cas, aux à la décité. En tout cas, bah kilo, nazana nous et là on faut retenir sans frais à dossier. Ça la frais à dossier, au frais dossier tout ça la frais dossier exact. Les kilos c'est 15 €. Frais dossier exact. Au tinani et puis à partir à 10 kilos. Sorti de 10 kilos, kilo est comme à 13 €. Na ça la pris au sali 10 kilos et comme 13 €. Na qui ça paie. En tout cas la facilité ba maman ba papa na facilité bilo. Na ndenge ni so za na mbongo te. Olobi otinda koli, muta ki ça futa. Kaka yo ndengo moni. Otie koli na ki ça. C'est la normale mais koli ko longa awa. Eke ofutite, eke futa manakini. Ah oui, OK, ofuti na ki ça. So otinda biloko na ki ça na kasavu. Na Boussou Jano 111 bis sur Birmanie. Au moins ba koma Gladys Exo King. Pe ba koli na Angola lisusu. Ah voilà. Na Angola lisusu. Ba kosulika na King. Siki na kisasa te. Tozo ke malembe to koma pe na ba Lubumbashi. Mais siko to wana mingi na Kisasa na Angola. Angola pe ba prix en tout cas ils appellent moins cher. Les kilos ya Angola eza na 20 € ya pam. Ouais aérienne. Paris Angola les kilos c'est 20 €. Gladys Exo. En tout cas na place au Bungate à toi na Château Rouge. On est au 36 rue d'Odoville 75 018 Paris. Numéro Zali au 0033 6 15 58 10 87. Makambo akobanga esili. Yo koma kobanga kotinda koli po ba mela yo po ba escroka yo ba carton ba escroka yo koli ekoma te. Tala chez Gladys Mbala Exo envoie ya sur ekomi koli ezokoma ba famille ezosepela makambo robo ya kobanga esili agence ya balabala pe esili. Ici c'est Paris, 44 boulevard Ney, référence porte de la Chapelle, non loin de la Didas Arena. Restaurant chez Mama Wiva Elengi. Kolia Kitoko, cuisine africaine, cuisine européenne. Olingi olia biloko ya mboka, ondu, malangwa, mboto, lipoke ya ngulu, taba ya kotumba, lipoke ya mpoka, légumes verts, na moteke ya moto. Awakutu masanga ya malili, iradakate. Adresse Eza Semoko, 44 boulevard Ney, non loin de la Didas Arena.
Je suis chez Maman Wiva. Je mange, je viens à peine d'arriver sur Paris. La qualité fait la différence. Venez découvrir la classe et la différence. Ça fait la différence. Lengi. Allemagne, États-Unis, Canada, Bruxelles, ma frère place les amoko. Cuisine arabe, cuisine africaine, chez Mama Wiva. Voilà, Mathieu Bonché, mesdames et messieurs, face à l'artiste comédien de notre pays, Kidal, donc fraîchement de Paris, on va parler beaucoup de choses par rapport à nos stars congolais et pourquoi pas, tout cela au Italie, dossier Gianni Faye, paix à son âme, notre artiste comédien Atika Bicho, Wazalaki Motema et Mama Labrine. On a vu notre Sémé qui notre sœur, Labrine passer à la télévision, donc Oyo Labrine à lobby entre Bicho Nabino, Toyoki même proche, il y a Gianni Faye au Bazaki na poto parmi bango artistes et comédiens Nabiso P Azalaki. On va parler par rapport à ma propos. Il y a Labrine Toyoka P Banda ya Gianni Akenda vérité Toye Baraté. Le coup la Labrine Aleki, Yango Mathieu Bonché. Toujours avec votre émission PC La Plus Plus, toujours Elenga Congo Télévision, des retours avec Fox. Après un mois, il y a repos, donc je suis de retour avec mon travail. Je suis là, donc Naibi qui est nanga belé. Luka ki Mathieu Bonché, nanga bienvenue Vanga Sele, Alfred Dadi Misaka, Nabosanité Yuyu Kabwiku célèbre Bazotala Mathieu Bonché, et sans oublier le millionnaire congolais certifié Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Il y a mère Nabiso Charity Moleka, la mère Nabiso Maman Moski. En tout cas, paix à son âme, notre Maman Moski, Maman Moseka, et courage à toute la famille Moleka, Bazamo Ibele, Alexis Moleka, Mike Moleka, Glody Moleka, Yayuyu Moleka. Donc, merci aussi à Mohamed Moleka pour l'organisation. Maître Christian Binda, merci pour tout. Et na Bossanité, Yannick Ekini, millionnaire 1, millionnaire 2, millionnaire 3. Nous allons là-bas na Tchang Sony. De retour avec Fox. Mathieu Bonche avec votre émission PC La Plus Plus. Et merci beaucoup à Ibrahim Djino, il y a Soleil Chinota depuis Dirba. Boss Malawi, bon séjour à Kinshasa. Alain Malawi, merci pour tout Boss Malawi. Et respect na Bandegonyo Sovalingaka. Mathieu Bonchier, il est là, notre artiste et comédien, donc fraîchement de Paris, malgré il est un peu souffrant, mais na Zuye Karato Solanaye, tu es quand même moi vérité, les autres on a passé déjà merveille et mes condoléances pour papa Pakoufaki. Bonjour Ndekonanga Kinal. Ouais, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, Mathieu. Bonjour à Jean Nanga. Et puis, vraiment, on a passé sous. Bonjour, le président Jano Binano. Voilà. Le président Jano Binano. Voilà, pour cadre de Vandia, donc, il y a cadre naïe. Il y a Pesa Koto Valère. Il y a Pesa Koto Valère. Et puis, il y a tant qu'on y a ce jour à Kin, Ndakuno, il y a Wana, c'est vraiment un médecin. Après, Nanga. Voilà. Voilà, les loto yeba Kinel Maleko Zanani na comédie à Congo Salawapi et puis bandeko bayebi ote bayeba quand même. Ouais, merci. Non, parcours nangai na bandaka d'abord na école catholique comme d'habitude parce qu'on a tengné Limo Santo, on a tengné na EP1 Livulu. On a Papine Zola mère ce petit frère Ayebi. Tout ça li bon né da ba biloko be école donc tout ça biloko be école trop ba mona ba tout ba poni bino na ba to ba ça ce que nous appelle ça ba bulletin. Ah oui. Donc tout bana miki on a après parcours à miki tout ça la groupe à quartier. Groupe à quartier on a Stéphane qui mène na PC mo le père Azali to miki un peu miki makomezo matato comme on a papa Sabo a utaka pe na pambalo so à l'époque papa Sabo na PC mo le père Azali. Tout parcours to que na moi est-ce que au niveau école la quartier. Il faut que je sois le sexe. Il faut que je musique. Na kendaka d'ailleurs mon maman ko président Zigura. Voilà. Na ko mon président théâtre président Zigura. Après ba yo kabwana mbalo sombo. Taba kabwani. Après il y a leki na TV a sali recrutement na ye. Ngape na ye ko ya na ye na groupe. Ayamba ngape bien. Na kuté kuna enga laki chef du groupe.
Sundi atazaki chef à répétition. Tu bêtis, ningi zalaka qui non, tu travailles peu fort, tu donnes les l'antenne A. À l'époque, Jigna Oueja, qui son nom me repose après la directrice. Il y a programme. Il y a programme, il y a antenne. On a Ange Kassa, David Poutou. Ouais, bah c'est loin Siko, il va rater, bah c'est loin tu auras VH. On va casser tout, VH ou filmer na Itachi. Donc bah c'est loin nous on a bah YouTube bah les choses aussi qu'on tourner. On a un chef de Yenga, pour aller chef de Bisso. On a une antenne A, PC, cassette. Il y a 26 machines. Chaque mardi, antenne A. Voilà. A PC, cassette, tout l'équipe à récupérer cassette. À l'époque, Internet, ils ont quitté. Après, nous avons vraiment monde comédie en matière, nous avons habité. Baine na biso tant bato kufa au mona so akufi bola sumalango eloko ka ezala kaka muto mona mutao vibrer boye asali boye succès belé même mukolo soka pour moi ta maladie ya $10 il faut senga ka bitiri simbate na ndenge na ko voyager voilà na voyager na leki Angola ndé na ke Paris. Voilà. Combien de temps à Paris? Donc 17 ans, je connais que 18 ans. Voilà, 17 ans à Paris. En tout cas, félicitations. Donc, Mukande Vanda, Makamuto Vanda. En tout cas, félicitations. Maintenant, on commence à poto au fréquentation. Est-ce qu'on continue avec le théâtre et tout? Oui, on a commencé à poto. Temazanga is a donanga. Oui, Mathieu, on a un match pas c'est un réto exotique na scène de Niwanamona. Venanga sao so kaiwana. Ata ba che match nga ngotala match te. Nga ngotala théâtre. Ba filmer tout ba bilo msusu ga accessoire donc on a commis na poto Nathalie à l'époque vraiment ninga mabete na ninga mabete ba artiste vraiment arrive bona na poto ta taona ba arrive maintenant ba comme bona poto ni doit comme les lots voilà à l'époque parce que ba président Jani Faye ba kinaki lo ba ke lo o ba mémoire ba pas producteur ba 4 personnes à pour Firenze linko nani météo na pour voir kufa nani Chaba Moscovite na 4 missus nani na bossa so ndente donc voilà ce que bis de commande bango même année na kata na mikili wana ce que na komi na bité nga musala nga na kotika ngoboité wana ko présence ziko pena ya pototé bah oui ba to bello ba pototé ba 2 minutes ba pototé ba ans ba pototé 12 bango la majorité tout ba de nan ba pototé mais biso doit dans la mikili na bité nga fona continuer boulot na benga na luki contact ya Jani na bengi vena mo jenga mangumbe lo la fortune Orléans na bengi Cardezo le coq le plafond d'Orléans na luka le numéro ya président Faye. On a comme la province, mais il y a un Paris. On a bengi numéro. Ah, tu vois, on a qui n'a le venu tout coup à tout le monde parce qu'on a besoin de travail. Ah bon, ouais. Là, tout ça, habiter dans un côté à Nantes. Nous connaissons ça, nous sommes au Koutana. Pour zapper à Zongina, Dabinga, on a zone comme la garde, on a Rapita, on a eu président de la garde, on a président, on a mouvement, on a l'ingénieur Makas. Banda qui est en train de chercher le lingue, on a président. Nenga boya on a lingi vraiment faut intégrer groupe pour à l'époque azaki pe le groupe à l'époque wana ezaka yemo ko groupe ezakiti après ngabila président nga pembe na yo so badi ba boulot na yo mamba ba théâtre nga pe faut na pembe na yo pour tout le travail na petit coup nani mettre les noms en mot pour bon bando produire na Iva le coq merci Iva le coq président bien c'est bon toki pas na noisy le sec on a président Janifa enfin na noisy le sec na kasi lando voilà maman Godé Flora yo ebi bangam do boyo na ke pa na ghetto pena bien quoi yemoko bon yemoko pena na kasi lando mais na pesa na lo bagelo na ba précision ngeza teki mtoka intrabada te ba vilté ngana za Google na komi wana to vandi pe ghetto pe kitoko to vandi na président fonga na intégrer de travail na bien c'est bon atenga ba te ça va na nito ba no travail na Janify Bobandi travail, vous savez combien de temps na tia? To saliti banda to kutani na poto date moko na ninga kufika na ye. Bien que bato nga ba sala ba kota ba kabula mais to zaika na tia kufa. Okuta ki na mwasi ni. Na kuta e président na mwasi te. Tango boku yebani boku kuta ki na mwasi te. Rien. Ozo ba bien que président ki yemoko na afuta na noisy sec yemoko. Voilà. Sans mwasi. Yemoko. Après, tout le monde solo. Après, tout le monde a dit que non. Maman, donc, maman ya. Faut que nous nous comme donc maman ya bana après Jani ou na poto wana. Ndi ya section ba vie na épée. Maman ya bana ya Jani azaki na poto. Oza na poto wana. O bana na poto. Pas na baby que za ser na biso la brain. Toki otini. Wana siko yé auti banzela na epo jomo ko wana o mema yé na poto.
Agi pe na mwasi na mikili. Voilà. Yandimi azali ti ba deuxième moni za la cas systématique. Ba zula banzela bango ne ba ba ndam mona ba Grèce. Wana ngape erona ebi na ngate. Na ebité président yemu ga ebi mais en même temps ba solana président. Mobali yango. Te déjà maman bana ba solana président. Ta ba solana président on après ba komi ti eko senga keno akangami na mo banzela mo ga mikemike président pa kamata mo mukepe abakisaka na banzela wana atindaka. Ngana boya ya poto. Na ba ite so ba relation ni wana keno pa bakisa mo muke atinda po jongo abanore marqué biloko mo ya bienti. Kopane keno baza en diagonale. Jona luka numéro nanga. Tema bi keno o chef du groupe nga chef du groupe Janify. Aluki numéro nanga ebisanga bi kinal. Baso moi sinanga ba solona président na yo. Vous comprenez? Mais boye baka aza moi si ya mutu oyo nga na omema ye na mikili. Abenga une fois. Tango maman bana président e ko ta poto kombo ne po ebité mutu. Nan, te na ebi kombo na ete. Ye moko su to tele miso ko ta oyeba ngaka. Voilà. Tango ye maman bana président e ko ta poto. Once comme na betelo nga na ebi na ngate ke na président ba makambo esalia. Voilà. Netaka après un moment boye maman bana président e wana ba boti ko tout monde na mon côté. Ayi ko ta na ghetto. Le président ndeni ote oboni kaka omoni kaka omona ka ndeni yo ebisanga keno na tuno ebisanga keno mama bana oyo bala officiel Sylvie Moliso oyo bala officiel o lelo so président alingaki président ndeni président ki no mama mwana mwasi wana loko bala officiel yimta nga ozala na place makama secret ya président Janify. Voilà. Na moni mama ko no vivre obi ngasko epesanga pasteur président yo ye poto epesanga nga moka pasteur bato belé. Pourquoi Moutouka est poto sikalukano makambo ya stabilité. Voilà. Yo stabilité dans les vanité. Yepe utika banzania ketikete na evani makamute mbala moko yo boko place moko. Suko sans papier, sans papier bo vendre. Bato belé non makamna so bako, bato belé ba regreta likamona pourquoi ba se mettre ensemble. Voilà. Après Jona ko benga susu. Abi petit makamyo so bo sala kunga na biango bozi mwasi nanga bochina ndako. Wana ju o no koti na mikili wana. Oui. O abenga yo wana. O abenga. Eleki na bi aso na meko sa président makambo yo, président omona ka bien te. Wana siko yemo na mwasi wana po mama bana ya président. Po ya koma ezaki ndeni. Akomelaka epa ya mobali ya mobali so ya tante na ba moboye na nei plaisance. Pongo na atanga na ba kombo ba ville pour la boka précision bien. Voilà. Na biographie mobimba. Akomelaka ava ba ko na président akomelaka epa ya tante na mobile tante na bango na mobile na ye na ville ya Nei Plaisance. Voilà. Oui proto oui bien très bien. Très bien. Tant komi kuna soko po ya kota libala pa fa ezaki ndeni. Abimana mobile ya tante na ye wana na Nei Plaisance. Soko ye nani mobile wana ando fente tante wana keno azande konanga obika ninge sala kaka. Achepe na palango. So be pakani ya salaka akeko bimana mobali wana mobali atante na ye mais soit disant que non ye komi potote mobali atante ne apprenti moi sinaye ke ningo zo mona oyo ndeko nanga propre moi si pas limite ayambi ba fanda to ba fanda ndengona mama mukomusuka moi so utaka bulopa akanga bango flagrance vous comprenez donc kangi bango eyina makasi pa tant ba bengani na pale wana mbala monde yango ya kota sko libala pa ya Janify pa Janify na nozi le sec à partir le kwana wabe président souboul mais ce qu'on biso déjà derrière to ebi de souda makam mais ce qu'on makam to ebi so to bi ko mettre la président et ko sala faux voilà au mona ya ko zong silango payer parce que président azaki yete na so vérité na ninge pena artiste azala na niveau ya président Janify azaki vraiment autorité pa ya mama ba na été wana tout ngana ebena biso na miko bête la président et simbate voilà makamone leki makampe o ngana ebinga pela fa na kimia donc après banduko bandiko bota baboti Victorien Fay baboti Tresia babota na wa mukena boseni kombo ya mobile to baboti wana nde ale comme siko keno moi si azu papier neni mutu moko oya biso oya président Janify azali producteur ano produit pour Janify ye mutu ndime keno asa la situation no bango poza TV asa la masolo ya makambo ya duku pona ye mama bana abenda eloko
tant que yo ben eloko yo pe sangisa sur le dossier pour na pe président sanini il pas ben eloko parce que ça ka bon elle kelimba voilà donc cela veut dire ce qui moi ça eloko en soto te ce qui duk tonga su duk bo luka mutu moko aza yimboka a ça la masolo il y a qu'on récupérer le plan Abimalro aye Abimalro aye il tant on récupérer le plan après tant bo sangisa sur le dossier na moninga na yo aza na planté boza même bakobe on boza même ndaku bo sangisa makamyo su boza na vie commune ndé yango senga ke no mutu na mpe musa tikala salini azo papier ya eloko nzoto mais tangu kaka ye mona mwasi wana azui eloko nzoto wana eloko nzoto ezaki ya nani kasi mutu président loki mutu te mutu pe kaka ve na biso ve api moyo tanga ko mone awa ezate bon tanga zui mukanda mbala moko makambo ebaluki wana si baboti mwana moko baboti mibali azali mukanda na mwana liboso azu mukanda bosangisa dossier ekomi mobulu akomi koboya amotangela président basi na ye oyo ozalaki na mao oyo ozalaki na Sylvie oyo ozalaki na boye oyo ozalaki na boye bongo ntango yo ozolinga Jani Fai bien ke nayoka ye mpe atravaille na chic-choc loyenge onga nayoka ke atravaille mpe na chic-choc loyenge mais ntango yo bokomi vie commune na Jani yo yebaki te ke no oyebaki te ke mao babota andi na Jani Fai yebaki yango te ayebaki yango yebaki te ke no Jani Fai avant que le poto abala officiellement Sylvie Moliso oyo abala ezaki lelo ke no soki Jani akufi ye mutu awala liboso cercueil po babala na civil ayebaki yango tu so akomi komona akomi biso ba défaut nyonso ya président ke nga nako pese mukanda te na pese mukanda mpona tonga ozwa mukanda azongela basi na ye nyonso ya kalando ye azwa mukanda te na biso Mathieu bato bele ba fasa na likambo oyo makambo ebandaki makambo suko ebandi bazwi ndako siko balungu na ndako social bazwi ndako bosangisa dossier o azana no calme baluka ndako munene bachange ndako bachange plus ou moins 3 ndako na lani bachange quoi 2 bachange na lani ville mo na lani bachange 2 après ba comme na comme la ville donc comme le bachange bachange dossier siko esenga ndenge nini Mathieu esenga siko kele fallait comme ya président Jani Fai écoute na kata boîte aux lettres et puis na CAF ou place d'aller comme ba location familiale ya bana ou ya bana to ya foyer ou ba place mbongo musole bimaka et senga keno il faut bango bali dossier ça même dossier voilà pour me permettre que na ba démarche au président ça là et rendre peu papier ningi ça la kaka na yebisi yo Mathieu moyeti moi c'est abaluki bato batuku ba balo intervenir bato ba no intervenir moi tant comme on yete ba kaseko na ko tsabona likambango pour bango ba banga na bango makambango kopana na yebisi ekomi yombe ekomi siko makambo ya ko bengana président bandiwana comment bengana président bandiwana est-ce que les solo to ka ya bengana pena président na ndako ba bengana pena président si ba bengana à trois reprises pas ya la brine si à trois reprises au kutunga na mona et bon o musu ba ko bengana musu anonyme musu pe président boy ko bisanga po na fâché musu quelque part après son kuna mais o ngana be officiel il y a 3 kobengana ya 3 reprises ya kobengana ya tout ali bosa bengani président Jani Fai ngana récupérer o chena ndakuna na chena ndakuna ngai to vani mais to bengani mutu mais mona mutu nga zonga ka susu na kidiba ai ce président ba bengani yo déjà pourquoi zonga ka na ndakuna susu donc yi ko bengana ndo lingani zonga so bengani bon président sani a souffrir oh président aza populaire aza na bato ebele donc président ko souffrir na récupérer président au fond ka boye le utabo na mbeti président limwe obenga boye ona kena uzwa mona na tika na école non président comment mutu zo abengani yo faut-il na bana na yemo ka pota na kuna yuzu ke zol eleki na ay ko zonga ba réparation ngi deuxième fois so abengani susu na récupérer ka susu na me président est-ce que ebité makambo yo sala zo yinsane ngai parce que tango zo bengana ka yo tango zonga pa na directement ngai moi ça na kolinga jamais olingote parce que yazo linga bit les années yazo bit les akini keno nenga zo benga na président fa souffrir mais au président ça icône quand même président Jani Fai za mutu munene donc jamais ko ça en place to ko tourner même to tourner ba pièce to tourner ba biloko na biso soka asimbi ko finga président soka bengi oza wapi to tourner ya mama na yo azo ko finga boye
soki tembe Christian Petit na Belgique ayebi on ko tout ça tournage ndenge mona mwasi wana abande ko mona président ndenge mona mwasi wana abande ko finga président lokola donc mokomusu bena bengi bena na bino so artiste on ba Janifa na bino surtout ya tout fina bino afinga biso boye to tourner le groupe mobile naï en plein tournage mais au moins ngana siliki mais ko c'est tout ngona osilika na ko doser ka pas ça moi ça vie moi autre mesate il y a troisième fois troisième fois wana siko ngasko na comme déjà engagé na mwasi na ndako Claudia Augusto mama bana misatu na pesi de plaza moi azo ngaso ndako wana ezate parce que na comme déjà mwasi na bana ba wana bona ba comme belebele après to créer na benga beauté image to bengani je connais ba deux ministres na bengi de Londres tela des reprises ya président na zo zoyi mais ministre na komi occupé na palais tout ça ndeni na beta match ba benga na président na butu wana ngana kolala et pas la brine. Pas la brine. Abengani na butu. Wana soko na vers ba 0 pour kuna na portefeuille bango ba benga na mingi bat na butu. Mo union so vanda na yo. Tant transport ezali esala, mo transport ningi esala. Abenga no te pas biko zo taxi. Donc kuna benga na ndeni ba c'est la transport ñu salini et sili. Et puis remarque ngana remarka. Muta kota na valise. Nanda ko libala soka yeko kota de qui mario na mbala akota ba valise même ko ba benga na kaye ba benga na sacha poubelle oka tous les bilamba na saka poubelle wo ba mission est tant muto na kota ki akota na saka poubelle wo se pour ko emile bat nga zaki ko lala abengi beni toko bon président bengi beni toko abima ki ekuta bo biloko libanda wana mo ya tokenga esa soute ngapi mo na atokenga zate parce ngapi na mo sanda abengi beni yeta kinali keno ngai na libanda ngapi wana butu pour le lobi na sala na lag déjà yo bengani ona na ko benga beauté image na pasteur mo botu sali effort to luka mo bala ya okangisa wana tu na ko yesko yo cop mo ya palais chambre salon nga veni na nga ngoyo ye veni ya libanda ya oilandi wana libanda oya mu yasima mkongo na zulie wana to coopérer wana so ibate na 25 ne pas vena so mo didé makengo na Aubervilliers na bive bombelanga na no ye wana journée moko après lobi nango tango to luka ngisa mbongo ye akei ba bombe na pande ko apo Firenze bombe na mboka mo wana muke antana to luke ba social ozukulenda to to ke ko zoye na talika mutongo zo habite ngana bombe poza 2 jours ndako na ngame simba te bo luke social habite to luka makama parler na fungula kofo boye na kota pauvre na kofo na ba sac poubelle na bilamba présent yo au côté kuna le pango na ndako zo ba valise comment boye président petit na ngamo eti na peso président tika makambo yo na tika makambo yo ko bomisa yo un jour na loba na lemba to Julie Palin ko tu président na tio pemé ndako na ngapwani pourquoi parce que tsozo nzala o matana Palin Claudia Asani Lambelio au lieu bo mo belebele wana mwasi on ko so lingaka bongote toujours président wana ti akomi poko vanda président motema moto so afandika bo faso ngakuna président ko mozo ngakuna maleme obike mama mo bo na yo kamwa na tala boye président bima dana ndako ngo atiki mo vite abimi azongi suku na me makambo izandeni na bandu benga président yo mangana téléphone sauté na benga na mangana téléphone te moko musu ko benga boye ozoka azana kata train direction na bango moni to ka ni zo boke direction oka barero na zo ko eza barero direction na ndako wana oka pela moko musu benga boye ozoka ba dessin animé na kata train na me président jamais na mona na train dessin animé ba che dessin animé o ba jabanat na kata ko train ba che babilo ko nga président pourquoi ça nga boye yo za wapi ote na ça non kika te présent non nga zo mona clarté bo to mona na ote to mona na kaka nzoka président sa zonga kuna tango zongi kuna place nini na zongi ndeko na nga tala o mona peta mbaki no président ba chena kisi o ndimate fo bango Mathieu na poto no mona ngo bo ndengwana fo ba ke batu mingi bazaka kuna na poto ba bilo ba ngo utaka bene e katimai e poto ko ka te ke no fa ka kina ko ko te ba koma ko tina même na testo bilo ka bene ba ko tina na testo ba ko tina message yo o pratique président zonga kuna pona nini lokaka batu pa sango te président akata ko futa ndako ndo ko futa ngote yango fa ko zonga menga na zule ko tu misa moko boye ke bo fana na président po butu ezaka mulai bo fanda ko po ba makanti za te po président wa komena makambo ba pema o fana bo azuka kanta pamba ba pema makambo belebele
nazolaki ministre moko na bozala na président bono boyela na parce que kotika ye moko eza bien te siko kozonga ya président kindeni kuna babi que yo te président no souffrir yango mwasi na benye ka etaki papa ban mama papa bana na ye azonga ndako na me yo kozonga na ndako oyo mobali mususu akota ndako wana tango azonga ki mobali mususu asakota ki kasi mobali ndo kale na banzela ba juste ba yebe na Paris na comme la vie presque na no sala kuna mobali wana oyo akota oyo banobi na ye wana oyo abota mwasi wana abota mwasi mwana mais peut-être comment kozonga na ndako oyo mutu mwasi déjà aboti mwana na mutu mususu po mobali ngona iko pole mama ba ndo kale na nzela on a pesi rapport na président na doser rapport na user président nga fai so ite na mbalo lingeza yombi président zongi kuna alinga sokolo ati azongi ndeni mobali yango ndako za lokola ndako za deux chambres salon par exemple et tu pas trois chambres chambre moi parent moka bana na ndeza go sikoyo président azongi na chambre apesi chambre oyo ya bana yola la gana ye azola na mbali mususu na mbet oyo président ndo lala yo so mona makamane ngwa so za kisite te ka tuza no ba normal so za kisite yo so mona ke no mobali mwasa bengana mobali akoti mobali mususu na ndako baboti pe muona na ndako wana ale abengi papa ba ne yakala apesi place moko lala so mona mobali wana pe na ndako parce que président asu na moi pas ça biso ezate po abo so miko pesa rapport ba petit na ngoyo ba ko sika mais biso to biso makamango président bima bango bima na bango batikeli président mwana oyo ya botité président ba choc wana nyos ba douleur makame belebe ya mona effectaki mingi président ya mona dernier ava kufa wana ezaka mkomo wa suka ava kufa avant lobby na nga kufa pour président kufa akufa les 11 les 10 président aisi garçon abi lelo kota wati wana papa ya mwana na yo abota mwana abi lelo okota te na kati ya palais oyo pona nini na vidéo pezali pourquoi parce que président monaki trop c'est trop comment yo est-ce que nebiti comment yo mobali ozali na kati ya ndako wana batio awa bakamati ye batie wana to mona po ba filmer ki ba voiser ba filmer ki on est président mon yo pecho lelo kota te ye pas bi yo na ko bet to po mona je na ngoko non finir la président impossible batu bele ba banka mona okamwa lelo batu bakomisi mwana mwasi wana mama Maria nazokamwa ti lelo nayebi te soki bacorrompre bango to bazokende kolia na ndako wana to bazolinga baremplacer président na ndako wana po ekozala possible na mwana mwasi wana akoza pe possible aremplacer acteur moko akoma mobali na ye mais soki opona bino te bino boyebi président ndenge akufi mutu akufisi ye mutu abomisi ye eza mwana mwasi oyo ye mutu apusi président ya liwa mais comment lelo mwana mwasi akomi sainte non pasteur ba yewana ba ko mocheli maboko mais non mais ya biaza mutema malamu la brina lobi asala bolamu nde komi bolamu na yete mtu lelo yo esali ki bolamu nini ya sala bolamu nini ayeda na bili kambo soki bosali kelema na bandoki bosali kelema na batu normal eke ba remarquer moko za ndoki ya chaki dambo ne bino boliaki kasi fuuzela ngana lia nanu na likelema nanga après boko benga nanga non kasi ya yepe bango bali na président na ye mama bana ezaki likeli mbati donc cela veut dire yo zwa mukanda après nga osani ngape na zwa mukanda soki ya ede nani po to ngezana atozo lyozo mela soko zangi ba va evete ya susa mikolo mikolo donc janiti akufa atika kozwa mukanda atika ko zwe loko la brina boya alobango na TV za ba TV za ba TikTok eza biloko parce que moi lelo en tout cas gloire à Dieu merci beaucoup ne ba sala biso makambo ko makambo keno au lobby eza vidéo eza na bakati ya ba internet kino aloba kino okoko zo mukanda na mboko te yo faut souffrir ozwa mukanda okende boye okende zongi la basi na yo aloba yango po ayebi ke soka président mukanda boye eza ngo yete po yeza ina ngaka ba accident ka po yemo mutalinga ba bota na président parce que ça arrive yemo mutalinga ba bota na président satanaki na biloko na timo ka wolsi akota na histoire en même temps kayebi kino mawa zaki en même temps kayebi kino civil moliso zaki ngana na cop nga na cop moko ya makama mikanda boye zaka na pa kota mère na so Hélène Kintueme atumba bangome boye cop moko ya kino soki cop mo so pesi mo larbo pour mama doki nga na présent lokola mbongo epesi 700 et puis 700 biso acteur na to lukolo 400 kele pe na kuna pa mama bana yo alukolo 300 to bana procédure oyo akenda kuna des autres akenda na kuna mama des autres
Pour la nini habité nani comprendre pour ya lingité to luka donc atika bola makambu oyo ya jani posa mukanda ye atika la kolinga ngote so ba demiti ba témoin to luka ba solution nyonso makamikanda président pour président nota ba leki baza ba yekutu lobi ba okene ba kinta ba demiti ne ba okene ba kini pam ba solution ozomo biloko to tro ye ya affectaka mutu ya affectaka donc président a commencé à vendre boye mona tikali président nini bokele bo président mete mo logo a te na place lo posa ko menate président ko paiement bo tambola mukebo disa président fa paiement il y a qui affecté ma casse tant on a qui dernièrement na qui na je connais ba 2017 na ekini awa na yona papa na bango papa Daniel azal vivant maman na bango azal vivante petit lelo na ba nae président tinanga emso ba ba loboti président tinanga abikina nonzo kende boy vandisa papa vandisa mama yebisa bango lokoyo que ndenge bomona ngana ba veste o na lataka na ba théâtre tutu na kaona makamikana no vandité mutu azo sala bongo kele na zo mikana te mama bana ye la brine donc ba bolanda te ke no ne te donc nazali awa nazo kokemba bientôt bozomona na théâtre nengona ke azo kemba papa Daniel avant de moi nanga souffrir ndengona comment moi ngosu donc papa Daniel akenda papa Daniel akenda na keto ya maman bana fai la brine mais oui parce que président zo souffrir mais tant que zo souffrir comment yo ko pesa mwana na stabilité attends na basi yo beki as artiste asa mutari asa reconnu na monde ba yebi mais tant que yo ko bano bota na ye yo beki kasa na basi donc na yebiso papa Daniel sita kende kuna comment mono sakana mwana ngaboyi wana maloba papa pauvre et que son âme me repose en paix papa Daniel mais ce temps total qui la brine azolela makasi Jania Koufi yoko loba nini eza ba mascara eza ba mascara wana moni larme de crocodile. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ainsi que le missionnaire de Jésus-Christ, le pasteur Placide Jésus, vous convie à une journée d'action de grâce spéciale sous le thème « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Le dimanche 8 février 2026, venez rendre grâce ensemble avec l'homme des dieux, le pasteur missionnaire Placide Jésus. Parce que le Dieu qu'il a appelé et lui a promis d'être toujours avec lui vient de lui accorder une année de plus. Waouh! Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bonjour bien-aimés, je vous invite à une journée d'action de grâce le jour de mon anniversaire, le 8 février à Anvers, à Deurne, en Belgique. Oui, l'adresse est là, l'affiche est là. Je suis le pasteur missionnaire Placide Jésus. Venez vivre, écouter les témoignages de ma vie. Et puis ce jour-là, je vais aussi rendre grâce à Dieu dans un culte d'action de grâce. Et puis il y aura agapé, repas chrétien. On va partager de quoi manger. Donc, venez nombreux le 8 février à 15h, le dimanche 8 février à 15h. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Placide Jésus, ne manquez pas ces rendez-vous. Et pour son anniversaire, le pasteur Placide Jésus vous invite à venir louer Dieu le dimanche 8 février à 15h à Deurne, Anvers, en Belgique. Mon frère, ma sœur, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Venez déclarer ensemble avec l'homme des dieux, le révérend Placide Jésus, « Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dieu est bon. » Au programme, des témoignages suivis d'une agapée. Bien-aimés, soyez là pour dire à notre Dieu, tes œuvres sont admirables. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Collagène pour le traitement de taches, tampons,
vergetures, rides et poches. DC réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. DC cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie, toujours. Yaza mutakolela te ye yebi na ba tangu ba suspenda ki ya kolela kutu matanga ngote ezaki na pasi ba mama sa to nyo so na ba dokanela ba tebe ba dokana yeke akome ko lata bilolo ko ba nanu ba musulman anu akome lata ba roba ndengona kolela no lela na donc ba tout ba no se pa na ba na yete oza besoin de juda parce que yo moto contribuer pour présent que avant bongo que eza yo moto contribuer na liwa na ye bon bazo ka saye ko boma mutu keno mutazu mbeli boye atie bo bomi mutu non ye mutu fait anticiper présent na liwa mbango siko to lo baboye présent nga ko présent que 2 ans présent ko fa le 11 a ko fa le 11 mars surtout comme na mars ya 2026 2 ans na mabele bon so ka za moi c'est malamu asa mutu falaka ya awa otala cimetière ya papa bana mais avant na yekunati azuku to mbala msuda na yisu da balani ndo kuma kana même balango so babali ba komanda ko mo est-ce que azo atala likanisi yazo lela même temps zo lela misu so mona mona ba bati ngata zo lela awala bu ki ngai te kino so ka lingaza la bien na vie na ye do azana kimia te azana kimia na seke bien eloko so ki nkola so ngaza na kimia il faut le kaloba azana makamu yi faut loba faut tato mais aloba ki dano misi alors ouais ta foko loba ouais ta foko loba pour ya yebi président nga kufa ndako ne président lala président kufa akufa na mars na 10h30 lala ndako na yona ye yebi ro président mona na kata ndako wana ye ayebi ro kwa mona ka président 1 soki ba betaka kosi ba so ba betaka nzetete ese lo mo sala maka passer président akene otika onde ko yibango ko lala na ndako ete président ko atika laka ndesi na ndako ngo ate ko tika bana na école allez ya tika nakata ndako wana ye mwasi wana alala ndako te na 10h30 ans poza ko yini to monaki photo na ko photo wana akufa nani et puis ba memi na banda hôpital na que de la rapé na ko ba tala so mutakufi mutaku buse fo ba landela yo mais eloko so ngai comme ça ngezani bande ko nga résultat to ça résultat donc cela veut dire au moins l'introduction au moins na kati tina ba signature mais ba pesi to résultat o ba misi na biso ba kamati introduction to monyangote kati na se to monyangote to monika bana ozoko bana zoba ne ba ko magali boso komi boso lettre boso te boda papa na se komi ba makambu na se kuna emzo sinatiki to mona yango to mona kati wana ba bomba makamba babomba c'est écrit ba résultat wana papa na biso ba introduction développement conclusion to mona compléter to mona kaka ndamba maloba donc cela veut dire babomba ka résultat pourquoi ba yebi que no résultat so biso okiango to massacrer mona mwasi wana donc ye moko mama bana ayebi na ye eloko ya sala président ayebi na ye président ninga kufila tango ya kufi mbona ngwa kimasko pa akima bwani pona kimaka fana sala parce que ba ndako moko balola da ndako pona tiko mobala kima pona ni donc na bande ko na biso mo ba artiste comédien o to zakina bangona elonga na kamusanga ngona comment ko bumba résultat fa ko to masaka bena ko masaka so que ça ngai parce que pourquoi on a kene ko ba résultat pour ngana kene et pourquoi parce que ba binga sa mutafete nga boko ko ngata ha pour ngana le banda ka mutute ngana ya poto libosa ba te bele ba sa wana o le ba komba ko bisi mo sana mo santo ba pesi no résultat so mona ba résultat to ba jana ko finenga nini et ça c'est normal jani wana ba beta ki eloko na sana ba beta ki eloko le kana ba beta ki eloko parce que président akoyi ba kina misa mo téléphone na 10h30 ba kina misa mo papi bouz et nani oui papi bouz na téléphone na 10h30 temps président ku fa wana ayo ka mamo président akoyi téléphone ya président ekoyi na sebo masa ba allo président ba souter. Allez, yé maman bana zolela tant a remarqué que le téléphone est quoi déjà c'est pas mutuana ayoki déjà makamuni sono lo bana yé jani ayo remarqué que le téléphone est quoi na se wana et katakite donc bango na mobile na yé o azona
ba yebi eloko nini ba salaki Janify pona ni suko mobala na kimaki na butu na va kufa lobi nango pona ni Jana ba keno lelo yo kota wate na tu comprendre ngai voilà parce que banalise ezali lelo étage boy garçon azoya kota kuninga lelo donc président ndira soki esprit so ngeke mo muki abi lelo kota ndako te ay lobi na mbula kufi siko batu bozola nanga boza mayela bandako na bino siko bino na mutamta ba mitu na question pourquoi lobi nango aloba keno lelo okota wate lobi akufi donc tout le baké liwa ya Jani mutaza sima nango eza labri effectivement wana omoninga nga la preuve na bien omoninga nga boyo ngai même tano ozonga poto apa na kuti pona zoka ba tuba ba to kosamba apa na te parce que ba makamusu nga na ko bimisa soka azoka na munoko na été makamusu nga na ko bimisa e ko panza ebeli testament et c'est loko kaka mutati na papier te faut faire attention testament to ko solo ngo boye tam ko rozate to sandeni to kundu wapi testament za rapé bon ko atengo ngam ko bo na kufa chemise bola tango te bola tango ni ndwana na ebi ebeli pona président Janify. Donc moi sur ce qui yé a se retirer ma parole n'a été yé mo mutayebi. Ba président Jani bazaba yandi basuku. Faut faire attention. Yo mutakufa otindika bilamba okoma place akenda te. Donc o sabotaye mobimba. Parce que ti lelo yesa mutufa kita. Na auto testimité nga outé na yaki na auto testimité à président. Na ce qui ba Pierre Thomas dans les salamité. Et ça moko les canto openga na zonga na on a benga venanga jeu de Londres mais c'est que non il faut tout luka tout ça là un peu Pierre Thomas parce que batu news tout bazana badadi kitamba batu bazana Pierre Thomas et ça bien donc yé ayebi liwa ya président oh nga na confirmer yango oh boko côté on ba boko côté wana moi je regrette ce qui ba oyi ba yoka ka biso Mathieu so ba yoka ka na batu ba balusi maloba lelo na kama bango parce que tant président na bo mo azolela bozo bango pe bien que bozo mo pe moi ça na yete batu bazo mo nango mais le batwa balusa maloba est-ce que azaki pena ndumba ya solo nani yokaka nani ye la brain azaki pena mobulu ya solo na poto kindumba na yeso ya nini na ebite mabeka ka ndonga na mona mwasi wana alinga bundisanga a plusieurs fois na ndenge ni kasa lobi mais ozoka ti président na kata uni mwasi wana azamu mwasi na ebite mona mbalanga china ndakwa ya bimana na koko ya wendo kolosoit oh lelo aleka na mission ye mo monta ayibi monta Jani cher ayibi basket akeko pesa mwana ya wendo kolosoi nani wa junior wendo suka tu wona na témoin azate mo bana pas leka na TV pena ko abiki no batuni bona ba cassette to kena matanga noni mataba kufaka zaka batterie ya Marie Paul to ke matanga buna président to ko président asilikate to ko to ta pas mama zo banga ba mama vérité ya solo to ke boy pas président moni montre na ye amoni basket pa ya koko ya pa ya koko ya wendo kolosoi mbamu président boy peto pesa na montre na basket pesa montre o za montre na rappelle solo ya solo mais nga zo beta ma solo vrai ayemba mo pas junior nga kuna comprendre que le phénomène en pleine salle c'est les îlots azaki wana tout ce qui doit te belé ba if pambani basaki ba vile pambani ba tout basaki zaki wana président na abi peto pesa na montre nga wana yi mona wasa so montre Jani aso basket ake kabela mobile tel niveau mona so mona yo nani koko ya wendo yo so koko na zaka mise ye mise ni abeta wana wasi o bon pourquoi achapa wasi mona wana obika leki mission batuni eto yinde batuni aba be c'est bon quoi faiba aiba monta pesa nga parce que monte ko kina nga bon muto maboke wana o kama force de musaka abi e koma pena mutema Janify na mato ya Jani oh ouais Jani vivant abi muto maboke na Janify yo ke nga monte ko nebo na kabela ngo sentinelle nga na kini papa e pesa nga na tuno ko Janite na taka nani anel ka ba force ta bengi na émission na yo wana na pour na bi moni yo bi za 1m81 nga so na 1m85 zo pan so ki ba kiss na bino boke zo ka mike kuna oya ko chaka na lulemo okota mabala pa po moni ka sona atika baba na mboka mo tu atika mwasi na bana kuna aza garçon mo responsable kaka le même mwana ngo responsable ah oui aza na banda kuna responsable na ba mbongo zo ke zo ba se ba tu ya poto kuna zo bomisa mabala pepe sara mais si na bom ni yebi nzemo na yo zo na focal na quand le même mona wana alungo wana ake koma susu mbaba ya ex de Londres siko muta nanga batikai donc mutu ayena pourquoi donc mona monsona
ridiculiser Gianni fort. Non ça. Mon mutuka mon mwana ya koko na akele ça anniversaire de mais tant Gianni est acteur, tant Gianni est comédien. Mon ya zaki nani. Ya zaki nani. Donc nyoso wana l'abri. Mais voilà. Ce qu'on faut que non bazula kamba batala so boyina muto faut jouer o aleki. Ce que yo na muto mo ko jouer muto na. Wana prière Gianni fait baza. Bon ba vivre na ye. Tala niveau mon amon sona abomisi président Gianni Faye o le lozo ke ne ko leka o bi nga eza ka soni yesa muto ko akele leka émission te et muto leka émission à s'excuser na makambo leka bona balati le côté nyoso eza vrai et puis na biboye nena za boya nga kinala maleko nga mutu moko ta meko benga ba kinali tika makambo te mutu moko tika benga te po yango pe nga na tuna na bibo mutu moko atake nani na biboye na bino lura na surtout ba comédien na mona mutu moko ta benga kinalo moni tika noko ko lobati te pa bino tu boza ba hypocrite ba boza ki wana boyebi na bino pourquoi nenge fa ya ko fela lokwa bino bozo ko noko lobati baka ona ba comédien ze belé ba to basala ba négocier ba comédien bon lokola bino bo linga botika makambo e ke na kati bo muta benga ngata to téléphone kina la ndeni ko ya doser ka te na ko doser te soki ya yenga na ye et puis nga na ba ngai ni na boya na ba yana donc soka me ko continuer au fur et à mesure zo continuer émission azo misa maloba nga zo misa na ba date. On est presque à la fin mesdames et messieurs donc merci beaucoup à tout le monde abi ke botali biso ebele Arsène Toya les jeunes millionnaires. Merci pour tout. Merci beaucoup à Maman Naplamedi, Rebecca. Elle s'appelle Rebecca depuis Paris. La belle de belle Rebecca, merci. Merci à Eunice Banze, la fleur du jour, femme intelligente. Ria Wester, Monogramme, Luca. Eunice Banze na Lost Ewana, Orozoyango. Et merci à Anita Poula, Maman Sociale. Merci à Tutungoyi. Yakomanda Cousteau, Nabosanité, Bandego Nyonso Balingaka. Mathieu Bonché, mot de la fin pour l'émission. Lelo pour na bandeko nyonso batalio si un mot pour na koloba pour na bandeko nyonso batalio par rapport il y a passage il y a l'abri na émission yoza contre toza pour. Ngaza bon il y a baga koloba yango koloba ne yango tibana quand même alobi vérité auto ya non tellement te na ba katenga pa partir bi vérité te atra on appelle na ex ya musicien te batuni ex musicien bon ex bon koko ya koloso azanani. Ah, monsieur. Vous avez la preuve bazala. Mais nabi koko ya koloso azanani. D'après asa monsieur. Bien que musique n'est pas que na et que na pe musika te. Abetaka. Te asa loko beta te kutu wazi kutu sala ere nga vanta ke pembe na ye. Asa muto ba no ba ba ke loko ba sha bato ba za da mo bien ateli titi yao. Ateli na nini yo a dominer mo so na opese ya mbongo yo azo kinia. Elo ni ya sanon. Musique ni ya beta wana. Asa ni loko te. Moutane wana siko yendo ko comprendre Gianni Faye dans vivant. O exemple ko quitte sa vivant et valeur à mutu. Mais la bonne parole là, il y a aussi un message. Tu mais ata mitali nga message nga o leki nga na leki mais yebango. Soko le rabo ti e comme pena e comme musika yo mo yebi ndenge makamno ngo saka na obi ke nga banga ka mutu asala masolo o asala masolo ya o pro ngo zula mukana obi na banga ka ye. Mais soko zo continuer boy na ko lamusa tu wana. Merci beaucoup Bambo Tezate. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. On a besoin de la kina malé pour la c'est complet. Te nga makambo pesa nga kanda nga peda mutu ya papa. Soko muta zoka ki. Toko potana toko pambango. Mais mutu za sous vivante. Obi shoko nga na zo na vie nga. Na toko la papa. Mais obi shoko Gianni est affectant grave. Donc na moi ben na perdre mutu na vie artistique parce que Gianni a sala mingi na vie nga. Parce que shoko nga na yoka il aime so ebina ngote. Yamba ki bis mutomtona la température nga na 100 degrés. Est-ce que ça va bien la famille Gianni? Nan. Yé la brune. Tension de ni la famille Gianni. Nde ebeli. Mais en Afrique, obi ka Afrique ni tambola. A cause de mso atindi bango code. Est-ce que bango ba ko loba mabe na e? Na bité so ka bien na famille na ibina ngati. Mo mo ke no bango ba iba vérité, ndenge makambo ne kendela. Mais ngana ko senga kana ye. So ka lingi ya sala azani bien ayape. Ayo ta place bakunda papa bana. C'est très important. Au fond, il y a autant de personnes papa bana yo. So yo linga ke pena solo. Donc merci beaucoup, bienvenue Vangassel. Il faut bienvenue. Oh, c'est bienvenue. Voilà ya. Tozo za na chaque jour mikolo na. Wana siko batnanga wana ekiri nanga na Saint-Denis Port de Paris. Toza wana na venanga sayo na venanga ve gabimba palanga nzana pese mbote. Na pesi mbote aussi na
venanga Max na pesi bino mbote Tubi Makonga Bernard Makonga en tout cas na pesi mbote na maman na Claudia Augusto voilà madame nanga quoi c'est mec qui n'a pesi obiye pas nyoko makolamba la président Jennifer ya voilà nabi soko général limonza matin na parler ya kolia kuno kopana na pesi Jennifer Maleko mbote na pesi héritier Maleko mbote Jessica Maleko mbote wana bana na ponga nakala bana misat pour l'instant na bango to na vivant so imona muso ya ko bata mabi makadiza yango pour comme ko so mutazate ote Maleko muso yo tete c'est le moment tantine ba yeba déjà bango so que déjà na bote quelque part bon miye déjà vona ko tabu na buko le pamba la voilà repane image petit kale mais kasi beaucoup de image yote yango petit kale pour déjà bana na tse bona na buku so yango yo so bino zape boya dana ba sabu na se voilà donc mboti nyos elbito coiffure Jackson Lumingo ya bino yango yo salon Okito Salon Okito na Port de Paris yango na pesi wa mbo des ali en tout cas merci beaucoup biso groupe Jennifer ils ont fonctionné ils ont recruté ils ont continué kaka nga moko na continuer ko diriger yango donc groupe Jennifer ils a toujours et encore moi mi connais ma comme belé na yiki na zongo père daé ma comme belé après voilà tu as toujours en tout cas Benito ko na pesi mbo de papa Samba de Paris Laetitia Bukasa Landrine Milonda bino tout na pesi bino groupe Jennifer Mobuba na pesi bino mbote Julia Mwana Ntuka bino nyonso na pesi bino monte yango. Merci à Jolie Ilunga, Fondation Éthique, Jolie Ilunga, le seul et l'unique. Samuel Tabiala, Grand Jésus depuis Djobour Azota Labisso. Merci beaucoup à Petit Jésus, Didier Chombo. Merci pour tout. Patient Ilolo. Et respect à Trésor Miljenda, André Mekato. Na respect na Bossanité, Pablo Kini. Très, très nécessaire, les grands déclarants. Merci à Maman Poupette Kini, Diego Battery depuis Luanda, Grand Liboulou. Merci à le formateur des boss, Nikon Kai, la Bossanité, Bandego Tou, Balingara Mathieu Bonchier, Alfred Adi Misaka. Et respect à mon sponsor qui est Messier Diama, Didi Kinouani. Didi Kinouani, merci pour tout, les patrons Didi Kinouani. Merci à Excellence, Massamba Kinouani, Mervé, à vous l'intello. Merci à Yari Matushima. Savané Moati, les grands vendeurs de véhicules. Et merci à Yarsen Ilodi. Merci à Bandegotou Balingara Mathieu. Bon, je suis de retour avec mon travail et pourquoi pas avec votre émission. PC la plus. Les numéros est là, Soro Bengi Toroya. Et surtout, je suis là pour tous les artistes et musiciens congolais sans polémique, sans parti pris. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à maman na Plamedi. Elle s'appelle Rebecca depuis Paris. Maman Solution. Merci pour tout. À la prochaine. Bye. Mathieu Bosch. Voilà. Ouais, c'est belle.